Unuba kweli mayumi bakwela shingwe Chiwampa chenye mulumanya me Mwana wakuluiza ngita bakwe Ujimulale nungu bakwela ngo Chuka bashi mulumadi Tatwe ila mwai Maluwa teleje ngumeyai Chilokwe ila mwai Chiwampa chenye mulumanya ma Tatwe ila mwai Zambia kula me mulumanya ma Akwelele biji muni ngondo tatu Zambia kukuma tuku ni ngondo Kanyaka Mbote mama Mbote papa Toza na matete Tozoe bate Soki lak Tanganyika nde ekomi na matete Babukumesa matete Tozoe bate Soki batambolaka Soki pe bamonaka Pour partout Okende lokoro Okende mboloko Okende o bateke Partout matete za ya kobeba Toza na kati ya Kinsaku me tala mutuka ndenge zoya na kati ya laki donc mawa tozoye bate aza mwana matete to aza mwana matete te to vota ba député to voter ba bourgmestre to voter ki nyonso mais tozoye bate bato batieli biso donc so pe bazo sala te so baza na souci ka ya bozwi na bango biso tala ndenge toza na se ya mai tina bandako Maye zokota. En tout cas, to sengi na gouvernement vraiment bakanisa biso na matete. Bakanisa vraiment matete partout na matete za nesika ya bien te. Partout so tamboli na matete omona kaka ba boye kaka. Mai na mai. Unuba kweli mayumi bakwela shingwe. Chiwampa chenye mulumanya me. Mwana wakuluiza ngita bakwe. Ujimulale nungu bakwela ngo. Chuka bashi mulumadi Tatwe ila mwai Maluwa teleje ngumeyai Chilokwe ila mwai Toza na komina matete précisément na Kinsaku, na quartier Kinsaku. Elo nini komi laki Tanganyika bien. Vraiment yo moko mona. Tala ba maman batekaka bazoteka lisusu te et ça déjà plus d'un mois. Donc to ebite bourgmestre na biso atambolaka to te. Soki otali ba coin nyonso principal nyonso ya matete eza ya kobeba oyo eza principal numéro 1 oyo ememaka ba transport oyo ekendaka Kisensu. Donc bandeko pe ya Kisensu bazo souffrir mpona kozwa ba transport bourgmestre na biso tozoyeba te mutu azalaki na souci ya kobongisa matete honorable Mutombo malgré azwi te asala effort ya kobongisa ba parti oyo ezalaki ya mabe. Mais siko tozoyeba te matete bakipaka ngo te gouvernement bakipaka ngo te gouverneur nanu tomone na matete te. Donc yango wana yo motala ba carnivore eza kobeba ba mapangu ya batu lelo edindi. Asa bourgmestre matete komona. Bourgmestre ya matete na yebi komona ye Papa Gilles mais nanu na mona ete. Ndeti nga vraiment sans thématique papa nanu na mona bourgmestre na biso te na okaka kombo. Le seul mouton a un souci à ma tête. Oyo, même dans la campagne, même dans la nini, tu sentir vraiment que mouton a un souci à ma tête. Bongi ta quartier mon côté, ba quartier belé. Pour mon a kuna, on a ti tolwana blé kuna. Et ça honorable Mutombo, malgré azwa qui n'a été, a un souci quand même, il y a pas dans ma tête. Ça je nous refais ça ba. Bon, message on a refait ça ba konza mboka, bato yo balingaka mboka. Pour ma tête za parti à RDC. Donc ceux qui liboko yoki passe d'autres mbeo ka passe. Donc ma tete ndeza robeba c'est que RD Kinshasa mo bibeza robeba. Donc ba tel absolu kamboyo ba sunga biso vraiment pour boye ba maladie bana mike baza ba mama ba oba comme déjà ba na ba âge likolo donc ils ont vraiment bien été. ezalaki boete biso ne ya Kinsaku tokomi bamama bo toboti bana na Kitoko ti tokoli boye na age ozomonela nga na Kitoko toyebaka eloko oyo te biso le toyiba na mike tozosakana na terase oyo tozobenga terase mabele ozoyoka so na koti na Kitoko na terase na kilobima tina na komina matete
donc à l'aise makambo so à l'aise tokoyi na matete mais lelo nde tokomi toyebi te tala bino mo bakonzi botala nzela koleka eza te nzela koteka eza te toyebi te soki nde moto akobongisa yango tozosengaka moto akobongisa yango azali esa bino bakonzi botika biso bote typhoïde banini nyonso do tozokoka te bozomona bino mongo na filme ndenge eleki mpo biso toya baoriginal matete tokolaka boye te me ndenge matete ekomi lelo tokomi na wakabeya bantumba prince ngaji kutenda mwanetu fondation maluwa mwene meje muluma wampolondo wakulwiza kamai wakututu mushinga bubukwanisamba mwene chanja chanji pakacheye chikwata mukumbika chitu chapanga ngole juka banshi muluma jikanda ulonge tulesa mufunja mikani maluwa. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonya Yone tete ya malili ya ba Congolais Kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali C'est la première ya Maya Mokali. Maya Mokali na quartier D na Masina na Pascal. Mai wana bakire ba mai nyonso awa na Masina Mobimba. Mais ça qui va qui place. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que moi, moula mouké sur les bêtis, batu bazindi. Et ça, moi, il ne pas même un mètre. Donc, bako qui ont bala mouko, ça va maman mboula ndi ozomona. Alors, batu bazo ko ikota batu banda ku batu banda à l'aise. Alors, to senga pesa fati, ata absolu likambo na na mayo yo, po ba carnivore nyonso kuna ko ya ba terrasse ya Grand Boulevard. Batimoli tumoli batimoli tumoli so ba mai nyonso zo sopanaka bipayo et pas do kende bazo tala ngote ba bazo bongsa ba boulevard mais ba bongsa no pe koto yo oyo pas mai zo kende et pas mai zo kende obwaka alors pas zo moi mai zo obwaka zo déranger quartier D na quartier 3 donc biso nyonso zo entoura wa les deux quartiers yo menacé koto donc ba au sala premièrement ceux qui ba kire mayo yo to vendre dans 5 ans voire même 10 ans. Moi, je suis mais si vous avez un OVD, vous avez l'État. Vous avez une solution, vous avez un maillot. Si vous avez un maillot, traiter les côtés, même 10 ans, vous avez vendre. Pour être moi, je suis regretter la situation en Mboka. Biso tozo vivre na quartier oyo to na Kinshasa lokola toza na Kinshasa te lokola toza ba Congolais te. Parce que ngana na yokaki na radio na télévision président a lancé campagne ya kosala kirage ya mai ya ba source. Kirage ya ba source. Na landaka chaque fois na télévision na radio. Donc akaboli même ba tracteur. Awa na quartier de Pascal, la Pascal, mai ya Mokali ko bana na pont ya boulevard. Ti na pont ya Kulumba, Prince Kulumba. Donc ils a 2 ou 3 fois ndeko jangoyi akire mai kuna na se na nchanga bakire Kalonjina Eliezer bakire mai kuna likolo na Mokali ti likolo kuna biso ko bandaka moi etandi ya muke oyo kolongwa pont ya boulevard ti na pont ya Kulumba bakire bisote donc biso tozana Kinshasa te en même temps tozana bana ya mike bango bazelaka soki bayoki o batu bakufi wana nde baye na ba cercueil mbango pona tire na kokunda bazelaka o soki bayoki nde bandako ekweli batu baya kufinga biso pona nini bosombaki kote ya mai tozana kati ya capital ngana moni na Brazzaville kuna sasu atongi ba mai ya mike oyo ba source ya mike atongi yango tozomona ba mindele na poto batonga bandako ya minene pembeni ya mai pona nini bango bajendaka te bango zofinga biso tozaba bola tosombi kote ya mai basombela biso balukela biso d'etat lukela biso etandi ya malamu oya ko cha biso amoni ke toko dinda te
parce que mutu akofanda place oyo motema na bato muso basepela akofanda kutu pembenya mai wana bato muso basepela akofanda pembenya mai zato sali nkote baya kokire biso mai tracteur yake au papa ifandi na pont wana ya boulevard ya Mokali tokei toke kosenga chauffeur wana aya kokire biso mai bazo senga bambongo bokende kosenga ba député na bino ba kire bino mai tokei ya tie page koko mulumba kuna tokende kosenga yenzela papa ya boya kokire biso mai bato bazo kufa mai yo soki ezo mata ozo protéger bana te oko manquer bana quand papa lobia ok ezaka mwa mai moko ya muke soki l'état a intervenir tokozana na pas cité kirage ya pamba so bakire penza bakitisi mai yo ndenge bakitisi mai ntianga ne bakitisi ba source mususu biso pe tokobika na yango. Papa journaliste biso toza awa na quartier D na avenue Malembe numéro 1 na Sebwe côté ya mai ya Changa. Vraiment biso nde tozawa tozo souffrir makasi. Mutakoya kolongola biso na souffrance oyo toyebi te. Soki nzamba simbi motema na ete vraiment eza pasi. Tozolala bien te 2 jours yango mbula ebeti. Tozobima te, tobimaka wa Kishasa eza soko bimi nde ole. Mais biso tozobima te po anini mai e pénaliser biso. Okobima ndenge nini? Fallait au garder au batela batu, batela milimo wa batu. Soki mai mbula esili, mai kei nde ozimwa guérison ya kobima. Vraiment boya bo sunga biso na ya kokirele biso mayo vraiment. So bo kirele biso mayo te toza na pasi to kokende wapi Kishasa eza na pasi. Bambula no ya minene yete mwa mbula mikia boye. Mai koteli batu na ndako. To kende wapi tozo futela te bandako mapango ya ba mama na biso ba papa na biso basombela biso. Na minute biso toza na possibilité te ke oyo biso pe to kozwa biso bozwi po biso pe to kende luka bisika malamu po to kende kosomba. Vraiment oyo monaneli biso ba papa basombela biso boya bosunga biso na mwa ya muke obo kirele biso vraiment. Oyo nalingaki na loba yangwana. Merci vraiment. Fondation Maloua espoir na Congolais. Congolais boya tosima na maboko. Na Fondation Maloua totonga moka na biso. Maître Maloua Billy na ya Congo. Président fondateur ya Fondation Maloua. Coordonnateur national. Tous pour le Congo. Mwana mboka. Azwili kanisia malamu. Pona kosalisa. Ekosunga bana Congo. Moninga malamu. Ayebana kana tangwa pasi. Ya lelo to moninga miswe. Fondation Maloua mosungi ya bana Congo. Maître Maloua salika bonzamba pesi na RDC. Azosala misala ezomonana. Tosangisa maboko Fondation Kendeli Boso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua. Mkubwa wa Mugini. Baba mwenye anajua kabula. Fondation Maloua. Tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko. Beto zituso kinto jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Mugana